aime la grâce aime la grâce TV aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce. Salut fidèles téléspectateurs de aime la grâce TV et pourquoi pas vous chers internautes partout dans le monde. Salut, bonjour, partout dans le monde, partout là où vous êtes, à Kinshasa, en Rwanda, en Angola, partout en Afrique, partout en États-Unis, partout en France, donc dans le monde entier, Bino Bandeko, Bolingaka, aime la grâce TV, votre chaîne fidèle, votre chaîne chérie, bonne nabiso, téléspectateurs. Je vous dis bonjour, je vous dis salut, moi c'est votre humble serviteur que vous aimez beaucoup, l'homme qu'on appelle Tonton H. On est là chez Tonton H. Aujourd'hui, tu reçois la bino micro-baladeur. Pourquoi un micro-baladeur? Il y a parfois, les Congolais se prennent en charge eux-mêmes. Nanenga ya kala nga kala technique, naneka ya yebela, naneka mona bunda kota, timbela, la muga na tongo, pour maniko ya les sociétés, ba Congolais ba comment créer ba idéologie. Vous allez constater, vous allez voir que il y a parfois il y a un médecin, mais les lois comment naïe maman malewa. Vous allez voir peut-être il y a un garçon à salle commerciale, la classe a un diplôme d'état en commerce, commercial pardon, mais aujourd'hui il est mécanicien, il est menuisier, il est frigoriste, il est comme ça. Alors qu'est-ce qui fait que les Congolais aujourd'hui, comment plus n'a utilisé makambo bazo tangelate. Raison zanine parce que na Congo misale ezate ou parce que na Congo emploi ezate ou Congolais azotan la classe, la classe, mais comment sur le terrain, nous allons un peu bavarder, nous allons un peu dialoguer, nous allons un peu faire un petit entretien avec les Congolais, les jeunes. Et aujourd'hui, tu reçois les Congolais, les jeunes, au bazar, na bisika fixe, au bazar, au samsala, au bazar, au yekola, peu importe, moussala, tout. Et demain, le lendemain, tu reçois bino, bateau, bazar, la commerce en bilan, bazar, au tambola, tout le monde a bango, bana maki, bana bateka, mondongo, bimbiolongo, bamoussou bateka, glace, maya pio, belé. Est-ce que ça fait du bien? Ça contribue dans l'économie de notre pays? Ou bien, Congolais, avantage parce qu'il n'y a pas des emplois? Je ne suis pas seul, je suis avec mon réalisateur mignon, Rossignol Rossine. Et pourquoi pas, je dis encore merci à notre sponsor officiel, l'homme qu'on appelle. Je l'ai toujours dit que, à part Nzambe Likolo, Nzambe Likolo, Moutazo soutenir aime la grâce, le vieux Zé Azaria Ba Pomba. Le vieux Zé Azaria Ba Pomba, partout ici aux États-Unis. Et on est toujours ensemble les sponsors officiels. Check, c'est parti, Théo Kaba Congolais, Balobi Boye. Alors, comme je vous avais promis qu'on va faire un petit tour, on va dialoguer avec les Congolais au Bassala Ramsala. Je suis dans la commune de Kassavoubou sur la direction Birmanie, précisément dans l'avenue Sandoa. Tous allez mettre Maître Pierre, Yazali, Maître ya peinture auto, tout cela naïe, habitabiso, comment est-ce qu'abanda Msala au check. Bonjour. Bonjour. Maître Pierre, tout le monde est en plein boulot. Merci pour Yambi Bisso avec simplicité. Vraiment, merci aussi à vous. Comment est-ce que Bandaki nan Moussala ou ya cause la maître ya peinture auto? Bon, Moussala na Bandaki yango. Bazalaki na mwana mukie. Bon, ba parents nga bazalaki na makoki te. Ya kotangisa nga mais na monaki sikoyo leka na vanda na ndako. Je préfère que je ne pas maître moi au salon musalo na une formation nanga plus de 3 ans. 3 ans de formation. La formation. Na sala qui pas maître wana. Ti ngamo pe na salle fort na e ko bima pe maître na e na venir Sandoa na installer pe na zona élève na tout ça. Alors obandaki ko ekolango na nini nozaki na âge nini? Bon la bandaki en 2002. Oui, en 2002. Maintenant, on a 23 ans. On a 23 ans.
Donc pour dire que exemple ça mon au tangue na on a bande de l'école te mojier que on a formation. Bon na yekola ki on a formation ka ya balabala boye mais balabala te pour balabala c'est trop dire. Donc vient nga moko boye za na moi salle de peinture na ye. Je suis à recruter ba petit ba ye ba o baza na volonté. Akoti wana la gisi bango musala o asali mo mbule belé a moniki ya mikoki a komike non ye peut fois ça là. Yeba ke sala ye ndenge ngai bokuti ngai na sika on. Alors difficulté nini donc parce que sando awa na kasafugo na monde entier ba yebi ke za bisika peno ba mekanisa makasi baza ba mettre ya peinture auto bazali avant bandana lelo comme na centre no moko comme na ba élève difficulté nini okutana nango na moment wana oyekola musala pe na moment au sala centre no boy. Bon nazaki na ba difficulté belé c'est parce que na banda utana na musika on a comme bisika onga na ya musala ezaki problème wala bana uta komini ndo uta malweka ai oui nzele zalaki te à l'époque donc faut uta malweka titi oyeti bandal ndo kozwa transport à l'époque nazalaki na movenda tana oyekola oui difficulté ta mususu ngwana nazala yana ya transport oui mais pour nos espace awa ba compliqué ki yote ba client mususu ba yeba ki yo na noter c'était comment est-ce que baneka maman ba camion comme ko ya au peinture non ça dit avant longa pas mettre na ngai nazalaki na moi ba relation na ngami bale misatu l'air na longwe na bengi bango pe na téléphone non na longwe pas mettre mais na zino ne sika te so na zo sika na ko benga bino bon père moko banda ko sepela na nga na savoir faire na ngai abino naza na lupango na nga espace paysan na ko sala pe moi ça de peinture pour que ya installer pe place wana boye moko pazaki na machine na ye intéressé ngai na vanda awa oui ndé na swaki pe batu na ye kusi pe batu ndo kutinga pe ana continuer pe ka ko former le lenge nga na zwaki formation na ngai. Alors tozo chité na biso secret na yo zalaki nini kelelo o koma pe na connaissance na boania ya oyeba musala ezalaki na ndenge ni secret na yo pour lelo yebezaki nini. Bon secret zalaki kaka volonté kaka faut za na volonté parce que mingi baza batindi ya keno yekola musala d'après ya kanisi so ke yekola musala le même jour oyebango or il faut za na volonté oyebango le même jour te za na volonté durant soana ya volonté na onde salaki na yeba musala do secret ya mwana do secret mususu ezate ke no ke simba place non volonté nano premièrement ya onde salinga na bima maître le. Alors conseil ni ngopesa na ba jeune o bazolanda biso na M la Grâce TV oyo bazoli baku ya komona maître Azawolo ba maître Pierre. Bon conseil na ngopesa bango ngape na za jeune lokola bango na sale fort moko tekeno na kende kokata mutu na balabala pona ya ko sala musala o ça dit volonté na zalaki na ngona mutu na ngake olena yiba olena senga na balabala non c'est volonté funa yiba musala wana donc conseil ezake ba oyo bazana parler bazoluka ke non musala ezate baya biso to yamba bango to lakisa bango volonté biso lakisa ki poto bimalelo ba mettre donc conseil yango wana kaka ko pesa bango si bango baya gratuit mais ezalaka na moi frais to futaka ils en ont frais ya koti moi reconnaissance ezalaka moi mettre à moi likazo nazala motivé pour na yeba koyegusa ye musala c'est un peu alors moi quelques mbote na bato pe ba ebio oui mbote kozanga te etalaka to zape déjà na relation belé mbote na yo moko nano ye mbote pe na ndeko na biso cameraman oui Rosignol vraiment na pesi pe mbote na vie na nga oyo aza lokola vie na ngo ya memaki nga na sika oyo do lokola nga cofondateur na eka parka na pesi mbote na pesi na ba vie na ngo belé wa mbote ba Victor ga ba petit na nga Fabrice ba masa na nga ba die ba Papa Espoir do ba Marosi do mbote ya trop na bango. Merci beaucoup maître Nayebi qui c'est un plaisir de yambi biso Rossignol tango le vieux hasard ya Bampo Martin Dakar tu vas changer la peinture to continuer c'est parti. Très bien, toujours pour vous servir, on est toujours là, toujours tambola raka, Rossignol, non, mon type moyen. Ça. Bonjour. Bonjour chef. Ingénieur. On a besoin d'ingénieur, malgré qu'on a évité la monnaie dans biloko et tout, comme on a. Non, comme on a un ingénieur Derek Njose. Ingénieur Derek Njose, c'est ingénieur Yamusalani. On a ingénieur Afra électricité.
Alors, mais quand on explique froid, par exemple, nous sommes dans un ingénieur, il y a froid électricité, il y a froid électricité dans le Bon, on a ça là, climatisation auto, climatisation bâtiment. Il y a mituka, chambre froide, centrale, presque tout. Alors, quand on le dit comme ça, c'est que disons qu'on a maître. Nous avons maître, élèves, on a 10 élèves, on a formé, mais on a aussi chantier, on a zone on a la car, honorablement on a Birmanie, on a même bengi, on a zone chantier, on a bengi, tout travail. Alors, ingénieur Derrick, c'est intéressant pour la biso. Il y a un poste pour mon réseau. C'est intéressant pour la biso. Comment est-ce que au comment ingénieur il y a froid et puis électricité. Au temps là on a bon de l'école, aux en formation et tout. Qu'est-ce qui a fait comme ça là? Bon, ça là il y a froid. Ils ont besoin de maman à botinga. Ok. Na préféré quand on tient na tangi électronique. Ok, histoire na silsina électronique. Mais tellement maman a botinga na oncle na ngai, oncle na ngai bazaki presque tout ba mécanicien. Ok. Nkaka ngani na bima na électronique ok, INPP. Mère alobi no wa kende INPP sala froid. Industriel, ménager, commercial. Na continuons na électricité bâtiment 2006. Père a écouté en 2004, ba sœur ba voyager. Na au côté esprit natala ke ba mina presque to tikela bango misusu ba kuma ba maçon tellement azaki concentré na se concentrer ki na musala wana alinga ki en depuis 2006 ne na INPP na vide na sali 2 ans na INPP et tininga na compagnie moko TTC Technique Trading Company na Camp Babylone kuna na sali 15 ans nde na ekolongwa nanga na créer groupe na ngai moko. C'est-à-dire, hormis le parcours une petite entreprise. Alors, il donne une petite entreprise. Bon, il donne bon, biso to lingi batu. Batu pe balingi biso. Natala ki ba jeune belé distraction et les bango. Distraction c'est makasi et senga na van là qui na lobino. Na créé moi une entreprise moko boye. Là bando formé ba jeune bando benga ba Pierre Petit ya ba venir au père musika ba yeba kinga bando benga vena là pour ça boulot ba misusu pe ba kulo tellement biso école na biso to ko na loingete malgré to sali ba sport mais comme on nga ko bima tongo ko zonga pourquoi bandaki ko influencer ba jeune ni beta balé non na sala judo na sensing non na judo mais obeta biso to obeta faire au signal té non obeta bino té parce que obeta faire au signal té non na robeta té pour sportif abunda raté OK mais ba les jours mon abundaka mais bakanganga première fois ba pesi batanga mignonti lelo na tikokasu obunda. OK et tant 5 ba jeune tant na 5 ba jeune comment ko zo relation na ba ingénieur architecte mais comment soki bazui chantier ba benginga na kangisi bango so na za trois chantiers. Est-ce que ezalaka facile mbala moko ko 5 ba jeune ba moko ko moza pe ba marché ko bima difficulté ni okuté nango ezalaki facilité ponga na kembi ya des fois neti na bando kanga na ingénieur moko ya frère lisusu pona kembi sa esprit ya des fois boki na tra na compagnie wana tozalaki na compagnie ezalaki bo kende na tongo batini bino bo kekinga bois mais PDG wana soki azui bino bokoti na car akoyungisa bino atournisa bino 16h bobandi musala ya di 22h bolie pété mais tellement objectif nange ezalaki nini ya tenir eloko na oluka ya monde sengeka na akoma jusqu'au bout. Et les lozali na bateau zo formé est-ce que futara bango est-ce que yepo kembisa bango okemba na ka oui oyo ngana nyoka na rolinga te bango pe banyoka ya muke o ngana zwaka to kabola na bango. Donc pour dire que le lot de en face il y a un ingénieur ou il y a bi ko monter split ou il y a bi ko tia freon na mutuka chambre froide climatisation centrale congélateur presque tout. Bon ce qui est là que bandeko bazolando na mikila poto ba contacter par rapport à musala bakozo ndenge. Bon bakozo nga na numéro nanga na plus 243 090 33 84 61 Yami Baleza plus 243 085 239 69 62. Donc je dans biso conseil ni na mukie ko pesa ba jeune o ba Hollanda biso ba rozali ba ko Hollanda entretien auto micro baladeur.
Non, conseil nga ko pesa ba jeune premièrement le sambo pour nga pe eloko zo couvrir nga malgré ba misala na nga mais le sambo nde mutu couvrir nga mais mi balé bon moment auto commis eza sous moment ça ba aventure te po ba age pour ça na ba maman mingi ba kufi ba papa mingi ba kufi siko yo moko jeune conscience ne faut ça là ota la famille ngo eza na musika famille ngo pe ezati ova na panoko pa tata mwasi pa nani bango pe ba linga ba concentrer na bana na bango siko yo soki distraction kuluna bitumba loenge ba biamba tango koma ba 35 ans lobi le but tango mona nga boss ingénieur no kipota pourtant nga ataki esprit na nga na se concentrer na boulot yo siko yo o sa distraction o se distraire na maramusus moi que faut na nga te. Merci. Conseil Koti, 3 ou 2 personnes beauté au Bakoy pour avoir plaisir. Bon, on appelle si premièrement beauté pas mon ami tonton H. Yami bal na pesi maman nanga José Nangola, yami sat na pesi li passe nanga Krelen, ya kati na pesi mon bolingo nanga Odia Mulamba. Maître, peut-être tu n'auras pas manqué abonné. Wa kimi ezali vraiment. Yo oza jeune boye, pourquoi pas okokana pe ovanda na parler betono ba dame olanda noka ndeko so jeune asima na ba moyi boye. Tenga na ye naza jeune na linga funa ko sate boulot au maître na ngai o ayekolinga pe naza pona maître zango tant que jeune. Pour tous appeler ba parents, tous appeler ba neveu, ba nini, ba yaya, je sais nga funa concentrer boulot, lobi penga pe na osala responsable pe sengi na zala na bisika na ngamoko. Et je n'ai été au tambola bizarre, lambe katana, bandana na kingo, memili bende, ona na noka mutu ba chola rote. Oh, je n'ai ngate pona za na cadre musala, je sais nga kaka funa tambola ka boy. Funa tambola kaka ndenga na za na cadre boulot boy, faut senga na zala boy. Alors conseil ni na muke ko pesa ba jeune bolando. Bon conseil na ko pesa bango to za ba jeune ba age pe zo kwisa na kolala kolamuka za habitude te faut batika bozoba faut to concentrer ba boulot pa po boulot nde zande tata na mama nde yango wana batika ba bozoba ta osali yango ko bénéficier na eloko te faut d'abord boulot. Ouais. Comment on est tous quitté? Bon, comment tonton Blanchard. Ah, tonton Blanchard. Merci beaucoup, tonton H. On est en train de continuer toujours avec Rossignol. Comprenez, vous allez écouter beaucoup de bruit parce qu'on est toujours là, on est en train de marcher avec notre micro-baladeur. On est là toujours dans notre commune de Kasavubu, sur la direction Birmanie. À Otozalina, restaurant Moko. Il y a une dame ici qui assure, on appelle chez Rossi, donc comme on dit en lingala, Malewa. On est là, il y a une dame, Tosola Naye, Boromonaye, il passe la paix, moi, Kalé technique Naye, le vieux Zé Azaria, Poma. Kuna kotozo kende, kuna kotozo mona, kuna kotozo taila, kotozo timbela, musalaka ande yango. Azo servir, mais dis-moi t'as dérangé car bon, on a évité cette ossa. N'engue ni nia, malgré azo a servi naï. Alors ça manque pas Maman Rossi. Maman Rossi, bonjour. Bonjour papa. Maman Rossi na kanka komo pour moi likolo ya resto ba komi. Maman Rossi te okuta awa la malewa et tout, yo mtozo lamba, tu yo mtoza maman patronne. Bon. Ngane mukolo entreprise nasala eloko na ngai na bato nasala na bango parce que namoni na Congo misala ezate. Je suis gradué en imagerie médicale mais na luki na zuité. Gradué en imagerie médicale, ce qu'on appelle radiologie. Okay. Donc je suis radiologue. Okay. Mais na luki musala na zuité. Amayelo na zanango na moni kaka na former moi eloko na ngai. On va bien malewa, nazoteka yango yo sunganga pour la vivre et tout ndes à la cave à Kinshasa. Alors ça fait combien de temps, combien des ans au yo sisi classe nayo et puis ça fait combien des ans au yo zo qui idéologie au ça la petite entreprise nayo. Bon, la sisi classe depuis 2008. 2008 na travaillé na salle d'entreprise pour me sous quelque part alimentation et tout et simbate vinde pesa moi retour. Ça fait 3 ans depuis qu'on a banni restaurant. On est au salon qui a vivre en Kinshasa. Alors c'était comment? Parce que au tangi classe aux accords médicaux et banda qui difficulté nini idéologie idéologie banda qui on dengue ni pour lilo comme na malewa no boy. Bon Nathalie suis du bas Congo, ba parents bazana bas Congo. Na sisi classe na moni na zonga sous bas Congo na moni simbate. Nde na vandia na raisonner ka lokwa na zu musala te na kota na commerce lokwa na zana makasi na oteka yango pesa nga mwa courage wana pona bando luka na bando teka.
Alors, la difficulté ni okutanaki nango parce que kobanda eloko esika eza oza muta sika mupaya bato babanda omona kama mobanda kolamba ezaki facile to ba difficulté ni okutani nango. Ba difficulté ezali nde bato balobana bango kaka même ba mito aussi sana bango yo na niveau na yo osama lewa mais nyonso na kipaki yango te na otala vie conjoncture ya mboka ndenge ezokendela soko olandi ke ozelaka poche ya moto eza pasi sengeli yo mo foko milukela nde ezalaka bien na vie difficulté ezalaki mpasi bato balobaka omesana mpe boye eza pasi okoki mpe kolamba biloko boye esili te moto mpe akoya boye alobi mais ozokangaka motema nde vie ka ezalaka ngai na otalaka le devant na parcours na ngai. Lelo oza pe na bato yo encadraka awa lelo naza na bato nafutaka na bato nasala na bango na travailler na 2 personnes nanga moko ndeti 3 tosalaka. Donc quelque part disons que ozo contribuer pe na kolongola mom ke chômage na kolongola chômage parce que 2 personnes eza de ndeti 2 familles wana ezo dépendre kana musala oyo tozosala. sikoyo lelo tobeta na lisolo que soki musala lelo monani parce que ça corps médical soki lelo musala monani parce que bato ba rolande mission partout dans le monde soki lelo musala et monani est-ce que vous en a capacité à sala kaka poser batembelo sala ngote na osala capacité ezali mayele bunga te sauf que biso tant tozalaki c'est na biso ba pareil ezaki manuel mais lelo comment numérique alors soko za engagé quelque part ba pesa moi formation mo mokie on a relaxé yo ba fonctionnement ba pareil ndenge ezala kaka donc osala bien eloko passe ezate po incidence na yebi ba produit ndenge to utiliser kana yebi na osala. Bon moi entre parenthèses spécialité ya maliwa ya maman Rosine eza bilo nini spécialité na mingi tuvalinga nzombo ngombe ya bouillon dongo pondu matembele vilo beleka elamba maka. Bon maman Rosine to comme na suka conseil nini opesa ba jeune fille au Baolando partout dans le monde. Bon les opesa ba jeune fille conseil ba vana na ndako te ba sala effort ya kobima tango zo luka elo mo zo cote selo moi 100 francs et ça la moi bien autant on vana ndako zo sala eloko te créer babula mabebele oki ko yiba ko sala musala mo ezanga tina ozo ko honorer yo te luka ata mwa mukie moko bandika na fond moko mukie tango nzamba otia loboko ozo mata pe vie na yo qui est bien. Alors moi quelques mbote na bateau yo yebi yo balingaka yo. Aïe, la petite mbote na maître Franck, ma bien de maître CEP numéro 1. Il na petite mbote, na petite copine na Joss mbote, à sala na CEP, na petite va mettre tout ya land wa mécanicien na bumbu mbote, na petite va mettre nyonso biomani mbote po bango ba sala ngala vivre. Yangwana subhana. Mobosani arrête. Merci beaucoup maman Rosy, merci plaisir pour nous yambi biso. Alors Rosy Rossignol, bon yo liate lelo yo faut pas naranza la bongo, ngana dame na kamite pa maman Rosine, on est là, on est ensemble et ceux qui par exemple lelo mutumo ba lobi asa la restaurant ya munene koleka oyo azoyo ozaloko la chef ten ya ba kinyoso to balamba ba cuisinier est-ce que rolinga na olinga na osala po eza musala mbongo na osala na oedeye na osala. Ça va, merci. On est en train de continuer notre micro-baladière. C'est parti. À la suite. Ah oui, on est en train de continuer. Là, je suis en face d'un mécanicien. On va parler avec lui aussi bien. Bonjour, tonton. Bonjour. Tonton, excusez pour la moussala. Excusez-moi. Comment on a tonton Ashibongo? Comment on a Hervé Kabouita. Hervé Kabouita, tout le monde est au Moussala, aux alliés maîtres, aux alliés aux Oyekola. Bon, Eza Moussala, on a salara déjà. Na Danyaka, Oyekoki, Koboko la Libota, na Moussala, on a sala. Alors, tout le monde est na kati ya teni déjà Moussala, malgré te déranger, mais tout le monde est au salle mécanique na classe, tu peut-être au salle option sous na classe et les lots aux maîtres mécaniciens. Bon, on a chic na tangeli commercial. On a eu diplôme na commercial. Nde
compte tenu à vie. Donc, si on a rencontré dans la cour, on a eu diplôme en commercial, j'avais un grand frère. Et puis, c'est mais l'université autant en il a refoutu la classe. Il a dérangé, il a l'ambition à la syllabis, il a refoutu le transport. Mieux vaut que Yokola Moussala Moko ou rendre homme dans la vie. C'est pour ça que j'avais préféré au la mécanique. Alors, et ben qui non nini pour le lot au comment que ça la mécanique parce que vous avez qui n'a qu'à t'endako. Bête absolument histoire que ben nini pour le se retrouver dans la mécanique. Oh, mine grand fan à l'obaka. Bon, à part ça, dès l'enfance, dans les mois mouké, so batunga na osani na bako répondre ba mikolo na nga ke nga na ba bongisa ba avion. Nga na ba bongisa ba avion. Comme ça, de route à la Raraki, donc nous avons n'est pas gérer, nous avons la commerciale, nous avons un jour nous chef d'entreprise et tout, mais compte tenu à niveau social et à vie et symbalité. Donc tant on a comme âge moko, nous avons la masse na déjà mécanique. Puis on posé la question massa, na koya la musala bon, ma beleza ambition so mutu ya yo, oye koli musala, orosala. Puis massa na moi menga ana kasavu bu mélodie, na saluer à pensant. Aminga na kasabu pe na banze ko yokola boulot si pe lelo na yebi donc mutaye baranyo sa zate moi mingi na yebi na ko partager on pe na ba master na misusu. C'est-à-dire pour dire que c'est ton ami même ta même ka yo awa mais ça na volonté na yo moko personnel. Bon donc ezaki volonté na ngamo po na yete mutaye sa ngame mangai ngam na yebisa ke me mangai koto sala musana mécanique donc na rolo ba ezaki volonté na ngai moko. Pe na ye aujourd'hui na sa eloko donc eloko ata soki aux salango soki batinda ki okozala moins difficile tellement na yaki na salango par amour mais le lo ba état muso na zo franchir avec un peu de facilité. Alors disons ce que aux ali spécialiste na nini parce que mécanique est vaste et ça bamso baza spécialiste en mécanique au monteur diesel muso baza yosko spécialité na yozani. Bon naza mécanicien et tout na sala la mécanique mais on a trop doué nango eza côté suspension naza trop doué nango et va mettre muso ba yelanga ba musala esika mo boye elieye makolo elieye ayebi ki na petit na mo na kasavu ba sala ngo ayebi na site o mais là na trop doué eza mécanique partie à makolo o to binga la terme technique suspension et logo naza nango un peu mûr yango wana. Alors conseil ni no ko pesa na ba jeune o ba kolanda yo mettre ndingo zoloba. Bon conseil na opesa que bon to boité bayaya eza vie ole koluko banda kofinga ka mboka oyo mboka bazobongisa te et tout te koboleka te ke mboka nde batuka nde bakobongisela mboka te de ton côté pour kobongisa mboka le fait que botami mobali de deux le fait que botami mobali obotami déjà que oza déjà na charge na déjà ki mobali le fait que botami na famille il faut la charge na yo na faire charge la famille c'est pour toza ba africain mbongo na ezala mbongo na yo moko te za mbongo libota mobimba nous les africains des ala baya batika kolala baye kola musala dès koza na mwa mukie kozala to ko mona ba âge mo ba 31 ba 35 po bando kola musala esala osoni sala musala oyo sala ka omona ko gagner à peine avec amour pe lo na so sala avec amour nde et mémoire liboso yango wana to boseka dire muta me ma brique na e po to bongisa Congo. Mais il y a moi une petite question sur les gens batumingi balobara que musala mécanique eza musala ya ba délinquant ya bato baza maelete. Bon wana eza na kaka tokoloba donc phrase moko courante etika na vie na biso bon na place no so ba exempté bazalaka ba exception pe ezalaka mécanique la plupart ba mécanicien balinga comme ça musala na biso za musala ba voyer non un mécanicien c'est un génie aza génie et loko o ekufi mutabongisi yango en plus le logo ali bende donc un mécanicien c'est un génie na mokusu na rôle ba mécanique za musala ba voyer te mais le logo même bon pour nini auparavant bat muso ba oza ke so na lingi moi na nga so lingi classe de fona tinde na mécanique moi na nga so lingi classe de tinde na mécanique et toni saka un peu ya bato ya ndenge na ndenge mais mécanique c'est un métier noble na fingi métier mutu te na pese par exemple il y a des universités au batangi la mécanique mais à l'université batangi la qui chauffeur pour ma chauffeur donc l'ex mécanique c'est un métier noble et tout na rôle ben moi. Alors 3 ou 4 personnes on peut s'emboter et puis que vous entourez na ba mécanicien belé. Ben na pesi mbote na
garage na biso Amé de l'Éternel, na moni jar, na moni yakas, na moni coco. Na mère na biso tekaka ba couleur à maman Berveli, maison les anges. Na saluer moi na King kota Olanda ngai, Marie toza moi muke. Na munyo sa ayebi ngai, na grand frère na tangi kombo apusanga na sa musalo po lelo filmer ngai. Il a ce Kishikabi Azali na pesi mbote c'est tout. Alors batumso na poto bako Olanda yo mutumso za mutuka na épée oyo ko za panne so ko contacter bako zondeni. Bon ngai ndi naza boye komo na nga Hervé Kabuita mais yebi na terrain côté tozala bapesanga komo musiko mo na nga Sugira. Soza poso zwa ngai oyo na farage na kwa biemani na commune na Kasavubu. Oloki garage Amé de l'Éternel yo c'est un numéro de contact oyo ko zwa ngai 089 322 1242 au bengai partout aux ala côté nyoso linganga na sala service na rendre service na. Merci beaucoup maître Soukira ndo yamba biso mago bando sana musana yo. Lui s'appelle l'ingénieur le caméraman Mignon Rossignol. Pese Mambote. Je salue notre caméra pour notre service oiseau rendre pour collecter métier na biso à travers le monde. Bon courage pour nae, maboka nzambe ka likolo nae, nayo journaliste na biso. Merci beaucoup, on est là, on continue à la suite. Très bien, merci parce que vous étiez tellement nombreux à suivre cette micro-baladeur. Ensemble avec l'homme qu'on appelle Tonton H, l'homme aux cheveux blancs. Là, je dis merci à mon réalisateur, merci à mon caméraman Mignon Rossignol et pourquoi pas dire encore merci à le vieux qui assure les sponsors officiels. À part Nzambe Likolo, le sponsor officiel c'est le vieux Zé Azaria Bampoma. Le vieux Zé Azaria Bampoma, le sponsor officiel na state. Salut à vous et pourquoi pas dire encore salut à toi merveille à Wasaka. On est ensemble, il n'y a pas de souci. La suite de cette micro-baladeur est là na Bato Basalaka Commerce Ambila. Je vous aime beaucoup. Tchaka, c'est parti.